toyeba kozala bomoko ndenge matetu kotelema awa na ntongo awa basystème mingi liboso mpona problème etali respect bokonde soki respect ezali katikati na biso te jeunesse tokoka kosala eloko moko te fo koyeba kotosa bamikonzi oyo bazali liboso na biso wana tokoyeba koumela mingi na mokili mpe tokomona loboko na Nzambe na kombo ya jeunesse congolaise na banzi na kozala mulai mingi te po parce que programme ezali mulai nasukisi awa nazali kosenga prochainement tokoya awa délégation mobimba tokoya awa tokokutana na papa oyo ndambo nazalaki na yango oyo nabongisaki nasukisi awa. Je vous remercie. Merci papa. Ndenge nalobi liboso oyo auti koloba na biso awa kombo na ye tata Olivier Tokoka. Olivier Tokoka ye azali mokonzi ya jeunesse congolaise kabiliste na banzi maloba lobi na lingala eze suna tina te na continue kosembola lisusu kolia tango ya pamba tika tozongisa matonde maloba minene abimiseli biso awa ya bolingo mpe ya bososoli mpo na tango eleki soki ozalaki boye na banzi makambo mosusu tomoni yango te mpo Nzambe akolingaka tango atali bino asaleli bino likambo ya kitoko botonda yango mpe botosa yango me na tango bozali kotiola yango apesi bino mokongo bozali kosenga akokela bino te akosopela bino nde pasi na pasi me na tango boyebi ye Nzambe solo ete Nzambe akosalaka na moto Nzambe azali Nzambe ya misala moto Nzambe liloba ya bandeko babiso ya jeunesse islamique. Jeunesse islamique ezali kokamema na papa Wali Walai bin Kigari. Wali Walai bin Kigari ye yebisa biso ye lisusu amoni ndenge nini bayeli tina nini en tant que bana ya Nzambe bamemeli biso nini na liloba ya bango. Papa tobengi yo yaka liboso pesa biso liloba. Bien-aimé, na kombo ya jeunesse islamique esengo na ngai ezali monene na bokomi bwa ngai esika boye mpe nayebi ete ya yambo nakumisi Nzambe mpona tata wa biso mpe mpona bato nyonso oyo namoni ya solo Nzambe azwa lokumu mpe ekontribue makambo minene na kati ya mosala ya oyo bandimeli Nzambe oyo namoni epesi ngai esengo mpo moto mosusu akomituna mpona nini boye epa na ngai namoni c'est ça la réalité parce que oyo nyonso ezali na kati ya mokanda ya Nzambe. Tokoutaka na mabele, tokozongaka na mabele, pe tokokendaka na sapato te tokendaka pieni. Et c'est ça l'humilité devant les suprêmes et les véritables. Pona ngai nalingi kokumisa mingi pe tosengi ete bosengela mingi jeunesse, parce que jeunesse ezalaka toujours martyrisée, toujours peut-être corrompue, toujours bakosaka bango
na oyo bayebi te okokuta jeune akwei nsima na yango ekososola si abongisi oyo ya motuya parce jeune nde azalaka mingi utilize depuis makambo ebanda kala kasi toboyi jeune azala lisusu utilize tolingi jeune à réfléchir à raisonner à prendre conscience pe responsabilité na ye azwa yango na maboko soki nzambe akopesaka biso tata mokonzi ya bule elenge mokonzi ya mboka elenge nzambe alingi sikoyo amimonisa kasi esengeli elenge mpe azwa yango na motu ya koloba nzambe alingi elinga nini na mitika lisusu kokende na kokweyisamaka na makambo ya bato ya lokuta te au contrairement nazala fidèle na baene na ngai pamba te soki baene bakotungisaka elenge yo elenge kolunga komilukela raison te kaka na kati ya bakolo kuna bamosusu bakoloba te elenge wana azali na raison mpe komona okozala akite na probleme na yo nde tina tosengi biso tozali jeunesse islamique lelo tomikuti na kati ya mboka ya kamba po ezali mbala na ngai ya liboso na bandeko na ngai ndenge tozalaki surpris nde toye ata mwa 5 tellement tozalaka ebele parce ezalaki vraiment surprise kaka ya au moins naye koyeba yango na 10 heures et na 9h30 babifo 10 heures tozala wana na centre nde tomikuti nsika 5 ndenge wana mbangu mpe tokimeli kuna alors toyebi ete na la fois prochaine tokoya lisusu ebele pamba te nyonso oyo ezali awa ezali na kati ya mokanda ya nzambe nde tina ete nakumisi nzambe elongo na bandeko na ngai na nyonso tomoni akei makambo nyonso nzambe antuka akobana kosala lisusu ebele mpo na biso tosengise losambo bajene na biso batala intérêt ya mbongo te mbongo nde ezali kobungisa bajene aza na posa kozala boye veikile makambo boye akoteka ta papa na ye mama na ye akoteka ta honneur na ye moko mpona azala boye posenga po ete jene azala motema ya kimia ya koumela na kati ya kozela ti oyo ya mokano ya nzambe ekokisama mpe jene atia makanisi ya koloba ete mpo lelo naza surpris koyoka papa na ngai awa alobi ye azalaki mokonzi ya jeunesse na bakongo je crois alors ekamwisi nga mbala moko na situki nalobi en tout cas ça c'est vrai okofinga mobange oyo te pamba te ye mpe azalaki mwana moke lokola yo bobwana moke bwaye bolekaki kitoko mpo asalelaki nzambe mpe apesi yango témoignage alors biso mpe bosenga nzambe tosala tozwa mpe témoignage ya boye ntango tokokoma mikolo totémoigne mpe tosalelaki boye na jeunesse na biso jeunesse jeune zala pose mpe zala fiere na eloko oyo epesameli yo ne te laisse pas corrompu parce que ezali na courte durée mais réalité nde yango ozali na yango oyo ya gauche koya boye ezali yango te oyo ozali na yango liboso nde yango mpe yoka toli mpe tosa okomona oyo ezali ya kitoko mpona kokende ebele te bokolimbisa moke mpona lingala na ngai nayebi te bozokomprendre kaka tokosengaka mpe mpona président na biso Joseph Kabila mpona ntina ete ye oyo lelo tokomi na bakonzi basangani kimia yango wana ezoya mpe ekomi na munduki te toyebi moke histoire ya papa Simon Kimbangu ezalaki munoko kaka na mate ya munduki te mpe mbeli te President Joseph ye mpe munduki te nini te maloba kaka na bomikitisi wana lelo tokomi na realite ya bato ya makasi ya kobangisa bango nyonso bango baye na kati ya kapitale mpona boluki kimia mpona mutu moko wana antuka nzambe azwa lokumu nde tina ete ya biso nyonso tokendaka se na boluki elongi ya nzambe olieke
totia makasi na biso parce que la victoire appartient à Dieu. Nakopesa merci na bato nyonso tokotika awa se losambo bino bo sambela mpona jeunesse kimbangiste mpe kopesa biso makasi ya biso mpe bamosusu tosinire elongo na bango na lolenge bino bokotombola pase biso toye tomoni ya solo yango wana mpe bino mpe bakolo esika botombola yango mpo biso mpe tokoba elongo na bino pamba te bino nde bokobenda biso. Alors soki kokoso ezali lave yango mbangu pamba te tozali biso nyonso bajeune toza na poso kende liboso mobulu ezali kozongisa nsima mpe kofrene. C'est pour ça que na remercier pe papa pasteur oyo ayaki na biso. En tout cas nzambe mpe ayeba kopambola ye pamba te na nzela na ye nde biso tokomi awa mpo tozalaki na posa wana ya kokoma awa mais on ne savait pas comment arriver ici. Posa ezalaki mpe la fois prochaine si Dieu nous prête vie tokoya lisusu kasi losambo na biso mpona président ya mboka na biso oyo nyonso nzambe akanaka mpona ye ekokisama. Nzambe atia ye makasi mayele mpe bwanya likambo oyo ya kokamba mboka oyo eza munene mingi na makasi na ye ya kokoka te. Tokosenga biso bajeune nyonso tozala derrière lui pour mieux lui soutenir, lui prêter la main, lui fortifier aussi na kati ya baunité na biso okomona ye akozala makasi. Ata papa azali awa soki bino bozali moko na ye te akozala makasi te pe ebele azali na yango bokoyeba yango te. Mais soki bozali soudé pembeni na ye tango nyonso, en tout cas je crois bien que oyo nyonso azali na yango boko recevoir yango. Mais soki boza musika peut-être akomona mutu ya musika ye apesi yango tanke yo mutu ya pembeni ozali distrait ozangi yango. Ndetina napesi merci pe bolimbisi na oyo nalobi malamu te na oyo na boyoki malamu te boyeba kokomprend parce que lingala na ngai ezali trop faible. Merci beaucoup. Lingala lobi ya lobi aibi lingala malamu te me nayebi te nga nayoki nyonso ya lobi nayoki yango clair ezali kitoko ezali leso monene na biso bajeune kimbangiste lelo alobi likambo ya tata président Kabila jeune likambo ya papa Simone Kimbangu Kiangani jeune bakamba mboka oyo monene oyo ayaki awa alobi elike ya papa Kabila ezali awa na nkamba na nzoto na molimo na moto ya papa Simone Kimbangu Kiangani oyo azali awa islamique alobi soki bino botosi ye biso tozali nsima na bino biso banso totosi ye ntango biso banso totosi ye oyo ye azwaki akopesa biso mokili na biso ekozala na kimia mpo bato oyo momonaka bayaka koluka esoko apesi yango na moto mosusu mpo atosi ye koleka biso totikala na nini na kombo ya tata ya mwana mulimo mosantu na kombo ya tata ya mwana mulimo mosantu biso bana na ye mposa na ye na biso tango avant tosengi te ayebi yango bapasi na biso na posa na biso sikoyo mposa ya baninga na biso bazalaka libanda na mangomba mosusu ayoki yango amoni yango bayebi ete eloko ezali epai na ye bongisela biso
pona bo batikali na zamba kuna babi mabaya libera siko tolingi koka mongona yo tata na biso na komba tata mwana mulimo santo tata telama mame moko makubwa Munazola kwangese ye mwana mwanda velela tata nzambi mfumu Yesu tata mwanda tukutondele benu tukebele fukudia mvimba tuluakisimukia tuiziri munzo yange tata nzambi nzo yavauka muwelongi nina nkutakwa beto pastor asalila dio twavulukila dio mpe makande zindinga tuzikutakana tuwiri matukiri mukanda nzambi tuwiri minkunga tuwiri mpimana matele masemetu batelekele kimbangi zulu ikuda keno ntoto ensikula malu beto katolini kusonge nzako kansi mena munzalu tomene mazaba tala zinvita tala lufwa tala malade malema mpe makotele munza ya mvimba beno insadisi munantangwa mpasi lutusadisa bazi la Afrika Congo Brazzaville Congo Kinshasa Congo Angola mpe banzi la mama kunsiamputu banzi la mbuta za dibundu minkuikize minde mikuikila banzi la kwankangu kotanga mu Yerusalemi yekangu vaikanga mu Yerusalemi lwa banzela la jeunesse ya onzu iluzolo lwangeye unu di monekene kimbangi kiteolo tuyangalale mana mamonika on a le 4 août 51 le vuvamu munazola kwangese ye mwani mwanda velela amen nakumbwa tata mwana pe tata molimo santo topesi merci mingi na biso ba jeune nyonso na programme ya munene oyo esangisi biso mokolo ya lelo toyoki mateyi na biso kanda mwa nzambe oyo batangeli biso ekebisi biso makambo ebele topesi mpe merci na motindami tata na biso ya liboso alobi sango ye aza kotala bajeune ya RDC na ndenge mokonzi ya leta to mokonzi na biso tata president na mosala monene oyo azali kosala kati na biso topesi mpe merci na mateyi monene ya suka touti koyoka kambo ya makasi toutaki na mabele tokozonga mpe na mabele ata ozali nani oza ndenge nini préparation nini oza nango oyebiki oza voyageur oye na mokili kolo na yo soki ekoki vis-à-vis ya tata nzambe okende koloba nini place wana asimbi ngai mpe nasepeli nango topesi mpe merci na papa na baconseil oyo bopesi biso nyonso oyo tolobaki ete ozala mondimi ya sika ozala mondimi ya kala ezalili na yo na miso ya nzambe ezali ndenge nini est-ce que tozali kotosa ou bien tozali kotosa te biso bato mwindu tomoni pasi mingi toza na niongo ya mingi na miso ya tata nzambe soki mokili na biso ekobika yo moto mwindu bondela makasi mpona kobikisa mokili mobimba ntango tata na biso papa diangenda kuntima alobaki ete Adam Eve na mama Eve bazalaki bato mwindu mokili eningani
ndenge nini ye alingi aloba makambo nini. Et c'est vrai bazalaki bato mwindu pamba te moto mwindu tozalaka kaka na mpasi na lisumu wana. Nini ezali na kati? Bango bakoyi na mobeko. Tango koyi na mobeko etumbu elandi. Etumbu ya moto mwindu ezali 4400 ans pasi ya moto mwindu. Biso tolobi tokozala susu na pasi wana te pamba te tososoli yango toyebi yango ke moto mwindu punition na ye 4400 ans ya pasi. Soki totali koko ya Abraham ntango bapesi ye mokumba kumba aboyaki te yandimaki yango kasi Nzambe mpe alobi libota na yo ekokota buwomo. Ntango bana Israel basalaki 400 balobi Nzambe akosaki. Mpona nini boloko na biso ekosala 400 eleki bando kopusana bango mosusu bazongi nsima me Nzambe azalaki kotala mayele na bango. Na makanisi ya tata Nzambe elobaki 430 ans ya bowumbu. Tango 430 ans ekoki Moïse nde aye kobimisa bango. Me biso mpe tozalaki kaka na kati ya punition. Bango babimi moni mokili ndenge ekei na kanda ya Nzambe lokola tozalaki kobebisa na bikeke nyonso aza kopinir. Na tango ya Noe bato bakufaki na mai. Na tango ya Abraham Sodome na Gomorre bazwaki pasi. Bosikoyo ekeke ya mine oyo tozali eza ya suka. Kolo Yesu aye to pesi ye pasi akufi na ikulusu ye wana kei. Me kokende ya nkolo Yesu ye azali kowelela biso tango nyonso. Mpona nini? Soki Nzambe asiliki alingi asala pasi na mokili, nkolo Yesu akoloba tata tika bango limbisa nga nakendaki kokufa mpona bango. Soki nga na yo kufaki liwa ya soni po ete mokili ebika. Yango wana nkolo Yesu ayaki kokufa po mokili ebika. Me masumu wana oyo babomelaki nkolo Yesu baza kotangela ngo na yo moto mwindu. Mitongo babomaki ye moto mwindu nakanisa azaki na kati nayebi te. Me bao batangaka Bible bayebi tango balobi baprisonnier mibale bazali awa na mibale tokoboma nani tokotika mpe nani? Barabas na nkolo Yesu. Eske nayebi te soki moto mwindu moto asambisaki soki ye moto azalaki wana moto alobaki boma nkolo Yesu tika Barabas mpe balobi lisumu wana biso toza na kati. Ekomi pasi nzembo toyembaka sumu dia fuila mfumu wetu Yesu Kristo. Nani wana atatio? Nani ayebi nzembo wana pesa nano? Mpona kolakisa ete biso nde ebandeli ya pasi. Oyo ayembisaki na tongo nani? Sumu dia fuila mfumu wetu Yesu Kristo. Ngati kikongo kuzia kukioko vuna ndura ze kikongo kisa. Tolana na nzembo suyo korobali. Kondolo kikesa. Kesa 1 2 Kondolo kikesa. Ufikisha pele mwanda pele ya isa kuchami
richesse ezali te. Ye mundele ayaki kosala nini na mboka oyo mpe akangaki tata Simon Kimbangu na bato ebele 37 000 familles bake kosala boloko. Na mutungisi oyo bakufaka 150 000 ya bato. Me ye aye kovanda na mboka oyo. Eloko nini amonaki ya mabe pa bakoko? Eloko nini malamu ezalaki awa? Papa tushe esika wana bakobeta munduki eza kobibisa mai. Ye tata Kimbangu eloko moko te na maboko, mbeli te, munduki te. Papa alobi yango awa ngai te mutabimisi yango. Pona nini bayaki kovanda awa? Eloko nini bango balandaki awa? Ezali esengo ya yo mutu mwindo pamba te boloko na yo esila. Sika tuza kozala nini? Bisengo oyo tuza kulanda awa yango nde kokenda mokili mobimba. Nayebi te bagitariste nzembo nasengaka bino ntango nyonso soki boyebi yango. La 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 la. Nayebi te soki boza yango.
maloba eza na kati moko te kaka ye moko tata nzambe mokili oyo eza ya ye ye nde mokonzi ya mokili mobimba ye kaka nde mokolo akolinga mokili ezwi kimia mokili mpe esepeli yango eza na kati na nzembo sika oyo nde ye azali kotalela biso eske oyo tolobaka oyo tosalelaka confiance topesi ye confiance ye mpe akopesa biso confiance toyoki oyo batei biso na baconseil biso bajeune nde pamba te biso nde tokosakola liloba na ye topanza yango na mokili mobimba bajeune nde atambolaka lobilobi okoyoka akomi na poto lobilobi akomi kuna mboka nyonso jeune azali kotambola awa toye kosangana makambo oyo tozwi tokoteya tokopanza yango tokokende nango mokolo ya bajeune po papa Fumalongo papa Diangenda azalaki na susi me tata na ye alakisi ye ke yo kosala na bajeune sikoyo la jeunesse toyokela nzambe tosilika lisusu te toutaki na mabele tokozonga na mabele mwana moke abotami akufi 10 ans aza kokende 15 ans aza kokende mutu nyonso aza kokende me soki oza ya kobongama te yo komona makambo ya nzambe eza ya pamba eloko moko te devant nzambe na yo okende koloba nini lokola tata moko lisese ya suka tata wana prepare bana na ye mibale bakende kodebrouiller na mokili ya poto bakei bautia na Afrique bakomi kuna bayambi bango kitoko balobi mboka boye pardon tokopesa bino manso kasi mobeko ndenge boyeli ndenge pe bokozongela mokolo wana soki mbanda esili oyo likambo te bandi kosala kofuta mape ezalaki oyo alingi asomba voiture asombi camion asombi television biloko oyo kaya kolata ya kolia bazalaki kosomba ntango mosala esili balingi bazonga bango basangisi biloko me mwana ya mibale aza kotinda mbongo epai ya tata na ye tata soki azwi mbongo asombi nanu mabanga ati wana asombi sable ati wana batole ati wana ndenge basalaka ndako bakotonga ndako tata atongeli ye ndako sikoyo retour bazongi bien tata ayambi bango bozongi ma avant bazonga ndenge tolobaki komema eloko te bongo bana wana bamosusu balingaki bamema biloko me bazongaki maboko pamba komi na famille bayambi bango très bien sikawa tata alobi biloko kendaki sikawa bozongi bo yo leki ozalaki kotindelanga mbongo me mbongo na yo ndako yango wana na telemisi me yaya lokola otindaki mbongo te tokofinana kaka na kati na ndako awa yo esika ya kokende ezali te me yo leki ndako na yo yango wana elakisi ete ntango toyaka na mokili ntango tobotamaka toyaka maboko pamba mokolo na yo mpe soki ekoki ya kozonga epai ya tata nzambe tata na yo tokendaka mpe maboko pamba me ntango yo ozalaki na mokili eske likambo nini ya malamu osalelaki tata nzambe nde place wana tokozongaka soki oke maboko pamba kuna na ye mpe akoloba place ezali te yo osalelaki ngai te okende na esika na ye oyo asalelaki ye azwi esika oyo nyonso bazali kotinda biso biso toza bajeune biso boye na boye d'accord linga nzambe na yo na motema moko salela ye tosa motu nyonso balobi totosa makambo mingi ezali koya ya kitoko
me ya banani kimia yango wana tozosenga butu moi pourtant kimia ekoya okoyeba nzambe obi okobosa na ye okoyeba bakonzi na yo bi okobosa na bango ntango wana nde toyebi te tolobi yango mpo na bagene ya mokili mobimba na biso bato ye na oyo batikali tobongwana nzambe akosepelisa bana na ye nzambe alingi moto nyonso na oyo atosi ye biso bagene totya kimia na mokili na ndenge nini tomipesa na mabondeli totika makambo ya pamba pardon oyo toyokaka oyo tomonaki yango tokopesela ndakisa ndenge papi asalaka afongoli akangi oyo nayokaki oyo namonaki yango nakomema tosilisi na kombo misato tata mwana mpe tata molimo santu amen. Ya mwana tata mulimo musantu
Clara, mama. Akala sisi. Na sisi mama na wewe kwanza na ngai. Yo sima. Finition. Sobongela. Nakoba tata pia mwana pia ni mtaka nza pia kama kidogo koyo. Tutaje tukala pia mambo ya keni kama tata mwana pia ni mtaka. Amen. Mama yenda Yesu mapese kwa Yesu. Kama ndio kwa. Okay. Pendant vous colonie, papa, puis là, on a fait les mettre dans l'ensemble, là, la félicité, on va dire qu'on y a pas de colonie. Ah, maman, il y a rien à voir avec ça. Ngenda kuntima. Papa. Mustala pesa melio. Bongo la bango. Biwa bima pesa melio bongo la bango. Ikampi ko pambate. Mkumba aussi pesa melio. Papa. Kuna kinangai ya siku za mustala. Yo, usali na basi bebe. Mawakala. Wafandangitie. Bamuta tulima yanga. Na bamusu. Mungu ngani wananyo. Na kusana na banani papa. Mwana nangai ko banga te. Telema na kena ko lakso bilengo ko sala na bango.
nini mokumba epesameli yo mpo bongola bango moko to mibale misatu bakondimela yo bango alokosepela na bango elongo. Le 4 août 1950. D'accord, oui, ça va très bien. Et vous? Bon, je me porte un peu bien. nazali komilengele mpo na kobongisa bakisi na ntango bato bakoya nazala presse. Mais voici l'appareil ma tête supérieure. Merci beaucoup. Nakolobaka yango ntango nyonso, hein? Okokuta na kosala na ntongo, okosala misala nyonso avant ngai nakoma. Sikoyo ngai nakomi, yo ozali kobongisa bakisi sikoyo, esoki maladi ayo okosala nini? Limbisa ngai ma tête supérieure, limbisa ngai. Nakozongela misusu. Bonjour ma tête supérieure. Oh, bonjour, monsieur le docteur, comment ça va? Oh, ma tête, Martin, ça va? Ça va très bien. Mais pourquoi vous êtes en retard comme ça? nalekanaki na pongi, nalekanaki na pongi. Oh, Pongi comment? On est quand même à Pongi, hein? Mais ça, il m'a l'amour. Qu'est-ce qu'il en chute, je ne comprends pas. Il n'y a pas de maladie aujourd'hui. Pas malade, Bazaki. Ah, bonjour, ça va? Et moi, je suis déjà là. Toi, tu viens en retard comment? Mais Oh, mais non, ça va? Sala, nalobi boy, hein? Tanda place wana. Yo omoni moto avandi yo ozali koya koteni nangi, hein? Wana hili koloba nini? Bon, Dr. Nadet, Kushima mokolo ya leo, esengeli nazala kuna, hein? Soki omoni likambo ya pasi, bokobenganga kuna na koyamba. nini mama, nini? Kumapasi na melaki mingi. Doye, lalisa yekuna, lalisa yekuna. Lalisa yekuna, lalisa yekuna. Après, Marika. Kumapasi. Kumapasi. Bon, kombo na ye nani? Namoni ke ozoyoka kikongo ya leta te bien. Nalobi mwana aza na fievre makasi. Soki banyama papa soki mutu nazoyeba te maladi ya mwana belaka. Kaka yo mungango koyeba maladi wana. Merci mama me natuni yo kombo na ye nani nde? Jean-Pierre. Votre nom? Numéro la mère. Sikoyo, okende kuna na apesa bino basi. Cela nasala bino kisha. Mama, nalobi boye ete mwana mwasi wana azokolela kuna. Broye yango, yebi ko broye. Broye yango na mino, ye yango na mino, broye yango. Kobena na ima ya zabi. Buka yango na mino na kama hivi. Nabuka. Ya wande buraye. Bainfirme mukalakala wana bakokoma te mama. Bazokosala nini? Mwana azali na moto ya makasi mama. Azali na moto kende kwa na salle d'urgence basokola na mai ya malili, mai ya malili, basokola ya mungu ya basokola. Ya mama na kiti, Okozonga. Soko kwenye na butu, okile tumulabo kwa broye. Beli na tongo ozongi awa. Oyo silisi. Alekende. Unapenda kunisi soko made? Oui, nous sommes Nous avons un cas très grave. Très grave. La femme de Joseph. Alors, libérez-le ici. Il est très grave. Allons. Allons les témoins. Allons dans la salle d'accouchement. C'est qui? Mais j'ai déjà parlé. J'ai déjà dit. La femme de... Mais c'est terrible ça. Hein? On peut les jeter? Oh. Mais nous, c'est déjà... Mais qu'est-ce que vous arrangez? Mais le piqué, il était... Elle ne plus. Elle ne plus. Elle est déjà morte, ça ne va pas. On a tout fait, on a lutté pour
nazalaki kusila mwasi ayebisaki ngai nazila putuputu eumeli baminiti ebele yango nazelaki omoni nga na ye retard ya boye yango nakomi nayebisi ete tosalaka mosala moko ya mabe ya kobokola bibembe basi sape yo letard na letard mpona nini moto aza basi tozwaka ya mabe toyebisi soki ndenge nini donc izalaka ngati nataba code a pied zui yo fali uzala kuno ibita oyo izali sike muke bibembe fasi uzala biso mibali kasi yo uzali kuyaka kati uzulu letard na letard. Bonjour. Bonjour. Wote mwasi na ngai wapi? Tochena morte. Tosali nyonso kasi esimbi te. Tochena morte. Mwasi na ngai akufi te. Attestation de décès yango topesi yo. Oyebisa ngai bisika ye azali. ayebisi yo malamu papa mwasi na yo tosali nyonso esengelaki mesa papa Mwasi na ngai akufi te. bon la route est là faut que lokotali na morgue bote papa Ayoko mwasi na ngai. yo momone yo boyo ubangaka te na lele ya boleke kiselo keti jalelo uzukindwa kuzukindi kuzumwasi na lelo ubangaka te Naye kozwa mwasi na ngai. nguta jean tata uyu abangaka te makambo ya kuluba nini ayokuswa mwasi be tala mosala oyo biso tosalaka ezali pasi kuna bato baza babima miso babima miso so kojo chimembe jani awa chimembe Naye kozwa mwasi na ngai. akati kumukuti na batole nene akuyeba akuyeba akende sulu pesa kuna sulu za akende sulu za kuna akupumbwe akusaka chale toto chimembe munane kakui Tuya kujala Tuya Opesa ngai mwana. Opesa ngai mwana. Watikala malamu. Sœur Bernadette, Ça c'est la première fois de soir. Comment? Moto akufi akei na morgue abaza kolamu sali aza kuya. Alors Betela bango maboko. Angalia sasa. Betela bango lisusu maboko sekelo basali competition. Papa sala mingi nyonso maito la
ezali boye. Liboso toko yoka nzembo ya bato bonso na papa Matoko Samba libondeli to prière d'ouverture ekosalima na mama Nkebi. Sima ya prière d'ouverture toko yoka lecture ya psaume 3 1 à 8 na papa Matuiti. Na sima ya psaume de libondeli ya bato misato. Moto ya liboso ezali mama Mwilu moto akobondela. Ya mibale ezali papa Burongo Paul. Pe ya misato ezali papa Dina. Wanande ni programme ya première partie nde na nsima nde toko tika babi fololo nde ya liboso ezali fololo oyo ekotiama epai ya papa Simon Kimbongo yango ekotiama na papa Zinga. Nsima na yango papa Kiabweso akotika fololo epai ya papa Claude papa Kisolokele. Nde na nsima epai ya papa Jalungana ezali papa Nzita moto akotika fololo. Epai ya papa Jangenda Kuntima ezali papa Mbudi José. Epai ya mama Kiwasi Sulwa ezali papa Kikifweni. Epai ya mama Kinzembo ezali papa Neker. Pe epai ya mama Vete ezali papa Ngaya. Nde na nsima tokende epai ya mama Mwitu. Programme ndenge tosaleli na ngai namoni ke kola bala liboso nini tozali awa bala liboso. Alors, programme n'est tout pour la jeunesse, il y a un programme mausolée. Pour la paix, la discipline, le qui est, on a monté à Simba, donc elle est dans le camp. On peut se dire son mission, il y a voté à mon Kimobima. Ils sont la jeune Tokita, Tokita, vis-à-vis à tout temps d'armée, il y a la porte de Bissou. Participados kubanga katuno teya ni kwa tanda ndio kamia tokowele na te mabonde na libanda poto za ebele so kuti na kati osimi otelemi tolanitse la bususu ona ba frère surtout sisi kaka oyo kota ya tokima le reste tokocha la bisikana asa tosisi na komisa kama na pepe kama ni mosam amen. Dans la programme de mission. Voilà, c'est la réponse. On va y aller ça après. Merci. Zambi, ukansila, mukimwana kyame, kela mese salu kyangunza nzambi, silwa nzambi, ukansila, mukimwana kyame. Basi twabuluzwa tusadile salu kya nzambi mukeleka mukyame munzambi ya moyo vuvu kyame 1 2 3 vuvu kyame munzambi ya moyo kila jambo tuti vanhu vantalisia tubasuki utusila ndembo padidina bete bajele batata bamama matuku nzindumba viziyonza makafurukyaki unakubidila matondo nzambi yetu betu kumbuluko kasisole kwenda kumbunguluko tuka makanda metumpe ye mabundu maonsono ngevwidimo kombo ya danza yatewa kwa ngeye ndinga mosi kundu di mosi kimfumu yimosi papa fwani saluzolo lwaku silulumya kunyalunga na munza ya mvimba aleluya ya waka na nkumbu wako ya zitu sa papa simutumbawu kimulembana papa mama na matikilemba na bito bantu ngenzandi ulenda tobana premier verset tina 8e verset Tata Nzambe olikolo yokela biso mawa koya na biso na kanda te tojalise bato pamba. Tata Nzambe olikolo yokela biso mawa koya na biso na kanda te tojalise bato pamba. Tata Nzambe olikolo yokela biso mawa
koya na biso lofundu ya pamba totyaka tata koya na biso na kanda te tolelilimisa biso nzambe ya mawa inya tosengi nano koya na biso na kanda te tolelilimisa biso nakumbwa seyo mwana vele tata nzambi muisi tata mwanda vele tata datete kimfuene ko munang nendingame kadi ndinga ya mbi ya sumuka ya biva zenga kwa kamono pe kaka petu babonso no tuzingila avantoto wintoto masumu wa kulumunu wa 70% ya mkango wa Lucifer basi ya vange bana bange impasi ina papa utulembe pila papa tuweke kele maunso no kwange nge kwa kuimbangu ya kupika asue kama ya dema kongo madi matatu papa mazele kwa niku tudukolo papa vovendinga ku watela mese bandela kwa utalulendo pasenza ntimba ya vupama unakia kuisa elendo seyo mwana velela tulombe la maa Kondolo kikesa nyezila kwa ufikisa pesa mwanda vela liga kushaisa Kondolo kikesa nyezila kwa Nzangu mwa nzangu elimo santo Tawo kibangu Simon kiangari Tawo kibangu Simon kiangari Tawo kibangu Simon kiangari Ilinzi awe bena ndo Ihelinzi awe chula ndo Ndo yenkwe yisomo yata ye be ongo tu be via bonga bu Tumya we ye wo ke kowe mando ake vambo nkura yeso Abi andro lo se beta So be de ka tete nge ko efu Yue lele bebe la bia belo tio Ya no ma bia beta yiri ko bo mo ancho mo ko vira yo mais comme à tout rassembler ici. Mais il va le brûler pas sortir. Et surtout il y a des bendo il faut les liens. RBC RC ya Angola ta. Wakime ya ekalo si il y a des ko be ba ya etc. Mais le be ta. Baba de quoi kalum kale. Yenge tata mwanda tuvu tudifunda la matondo munzole ya mpwenya utusongele kwa beto bantu basumuki kadi votu yindi dimbiza muntu ya muntu dina dansoni mukuiza kwange tata nzambi mfumu wetu Yesu Kristo yenge tata mwanda tata mwana peza tata mulimo santa tata totondi bino mingi bolingo na bino ezali monene kati na biso bana na bino oyo biso bana tosengaka bino bosalisaka biso na molimo na mosika ntango tobengaka bosalisaka biso elelo oyo biso moko toye na mboka nkamba oyo akolela epai ya yo tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo biso tozali bajene nzambe oyo ozalaka na biso ntango nyonso pamba te oyo olakisaka na 51 le 4 août yango esangisi biso toya na nkamba eza esengo mpona nini nzambe alingi biso eloko tosengi tokoti na kati yamba biso bana na yo na bana ya malamu na bana ya mabe tozali kaka wa
kasi biso nyonso tozali bana na yo koboya biso te toye kokotisa mokili mobimba ya biso bajene na kati tike toyamba biso ata na mabe na biso limisa loko tosengi récupérer milimo nyonso ya bajene tolanda yo tosalela yo oyoki libondeli oyo ofungolaki nzela ya makambo nyonso oyoki mabondeli ya bakongo nyonso misato oyo tozali kosenga bino boyebi yango mpe toye maboko pamba te tomemi bafleur mpona kokomisa yo nzambe na biso tana mabe na biso limisa salisa moto nyonso mokili mobimba toye kokotisa yango na kati jeune esika ye azali mpona biso toye korepresente bajeune nyonso awa tokokota nde bajeune nyonso bakoti na kati na oyo toza kosenga na sa motema bino boyebi yango yo nzambe na biso osalaki satana te yo moto osalaki satana kasi satana asalaki yo te kitisa nguya ya satana elongwa kati na biso nguya yo nzambe ezwa place kati na biso tosalela yo na solosolo tobenga mabana ya nzambe koesa nguya ya satana elongwa mpe tosengi ete biso nyonso tozali atolo na baproblème oyo etungisaka biso mwana aza na likambo kati na nzoto na ye kati na bafamille kati na misala biloko koso ya likambo moko te soki totali bamaladi oyo tokomi nango ezali kobangisa tata nzambe kolo yesu tata moyeno mosanga limisa satana komi kolanda biso ntina bandako soki bameki papa bakoki te bake na mama bakomeka mama soki bakoki te bake na bana nde likambo tozali koliokama ntango nyonso motu moi soki otali bandeko na biso na poto mpona likambo ya mokanda eza na bango mpasi salisa bango misala mpe bamosusu mwa ya sala ezali te mpo mokanda ezali te bongisila ye mosusu place ya kolala ezali te bongisila bango oyo baza kolela oza koluka bango biso mpe awa bamaladi nyonso toza kozwa traitement ya bamindele ya bato mwindo lobi ezali te po tozali kolota mabe soki toloti nzoto malamu te toyokaka moto pasi miso kino motema maboko mokongo libo motima kolo mai te makila te tension d'estomac malaria typhoïde hémorroïde diabete mpese maladi ya ndeke na bamaladi oyo bapoko babela te bacancer cardiaque paralysie baopération ya ndenge na ndenge bamama na batata bana mike bamikolo tata mpasi eleki mingi oyo mpe na mokili koyokana ezali te bitumba mpasi ya ndenge na ndenge banzala mpe ekoti tokolela biso nyonso makambo nyonso oyo eza kotungisa kati na biso toye tozali bagene toye kolela na bino banzambe na biso okokisela biso baposa kimeyingela kati na biso nyonso na mokili mobimba awa tokokota na kati yamba mwana na yo moko osepelisa biso mpona tokende mapambo ezala esala na bino esalama tosengi mpe na tata président tala bitumba za kobunda kutu moi wana kimi ekotala mokili ya RDC ongisila ye bandeko mosusu mpe otala na Congo Brazza makambo ezalaka te ongisa mpona bakonzi nyonso bayokana eza na Angola Afrique mobimba tikali moke tokota na kati nawe tosengi mpe oyebi mposa na biso yanga biso akomomisa tata mwana mpe tata moyi mosala amen
Qui l'Indien?
nyonso tosalaka mabe limbisa biso mama ya mibale tozali kosenga merci pamba tosili kobatela biso mpe okomisi biso mokolo mwa lelo na nayebaki ezali papa ezali fete ya bajeune mama mama yo okendaki pembe na papa mpo ozala molobeli na biso yoka kolela na biso mama emoko osili komona pasi kufa nzala bituma makambo ya ndenge na ndenge kanisa jeunesse na yo papa mama pesa biso bozwi pamba te lingomba na yo mosala ezali monene soki toza na bozwi te tokosala mosala na ndenge nini mama kanisa bato baza na kati ya bopito kati ya bapoza bisika ya ndenge nani tokotanga na psaume 3 du premier verset au 8e. Kristo Yesu la kwanza ndu wasili yetu yo ntwali wa mwanda vela ikawakalanga yetu tukwako yelevu seye mwali mwanda vela amen uwele na te yo siko salama bien merci. Président. Tozwi yo à chaud awa tozali na mausolée ya mama Mwilu. Tout à l'heure bokotaki mausolée ya papa Simon Kimbangu. Et puis bosalaki intervention moko makasi lobi na kati ya temple. Tolingi kozwa ba impression na yo pour na journée oyo à la jeunesse kimbangiste. Pourquoi pas ya biso nyonso ba jeune. Merci beaucoup. Omoni ndeka na limbola kilobi na kati ya temple et que jeunesse normalement to sengeli tozala ensemble. Jeunesse RDC toyeba kososola tozala ensemble. Pourquoi pas ba église nyonso pourquoi tozala ensemble. Yango moni biso lelo toyaki ko assister ba ndeko ya Ejeki na fête ya jeunesse ba mazalaki ko basalisaki ba organiser. Fête wana eza ya bango moko kaka te eza ya biso nyonso jeunesse congolaise. Yango moni atake ba représentant responsable ya jeunesse congolaise tozaki invité toye awa mpona koparticipe na manifestation oyo tosepeli mingi na kei oyo nazalaki reserve awa papa yambi biso tosiloli na papa fait visite biso bamausolé nyonso tu lelo tokomi na mausolé ya mama Mwilu mama oyo aboti bapapa mama azalaka toujours mama il faut qu'honore mama tozala lokola te baeglise mosusu baignoraka tusa bazalaka na logique oyo ya bango me nzambe azali nzambe soki nzambe alingi kosala likambo na moya lelo akozila te kaka soki ekomamaki na bible te wana vraimen bajeune congolais fo toyeba kofungola miso toyeba kosoutenir œuvre oyo papa Simon Kimbangu atiki papa Simon Kimbangu biso toye tokomi awa todécouvrir et que papa Simon Kimbangu c'est un libérateur mpona Congo mpona Angola mpona Congo Brazzaville mpona Afrique. Alors tokoki toyeba kozala na tozala basentiment te oyo mundele atangisaki biso c'est le contraire biso toye tovivre awa topalpe oyo nyonso tomoni awa vraiment torevenir na réalité et les choses. Alors tozala aveugle de jeunesse po afungola miso po afungola miso alors tosengi ba jeunesse po tozala ensemble
jeunesse ozala quoi que ce soit tozala jeunesse tozala ensemble mpona kosoutenir mpe tata ya mboka Joseph Kabila. Mokonzi azala kaka moko na kati na mboka, bakonzi bazalaka mibale te, azala kaka moko lokola ye nzambe aponaki ye pour le moment dirige mboka, lokola asenga biso eke tozala na ye tosunga ye mpona kotombola mboka oyo. Nasengi na jeunesse congolaise afungola miso atala liboso tosoutenir mokonzi ya mboka. Toza na mokonzi moko, ozala jeunesse ya MLC, ya RCD Goma, RCD national, ML, ozala ya JMPL, JDPS, tozali bakongolais tozala bo moko to bakosoutenir un chef de l'État aza moko to bakosoutenir le libérateur, le chef spirituel ya Afrique, ya Congo, ya Congo Brazza, Congo Angola, azali moko Simon Kimbangu. Donc nazali kosortir jeunesse congolaise pour bayeba. Ok. Na Tongo bozalaki reçu par son éminence Papa Simon Kimbangu. Tokoki koyeba masolo bozalaki nango. Vraiment tokutani na basali mingi ya Nzambe na ntango papa yambaki biso. Papa afungoli biso mibombamo ebele oyo vraiment toignoraka. Na basi soli na papa ya trop, papa apesi biso vraiment makasi toutefois koyeba koma cadre jeunesse. Et puis apromettre biso ke asengi biso toluka délégation monene ya jeunesse ekoma awa na kamba bavivre bamona kamba. Jeunesse Kimbangisi ekoki kozela nini na part na bino jeunesse kabiliste? Oh, jeunesse Kimbangisi depuis tobandi eloko tosali collectif ya jeunesse Kimbangisi baza épargné te basi bazala na biso le 4 juin tant tosalaki événement oyo ya collectif. Alors vraiment nayebi eloko nini na koloba te si jeunesse oyo asali ouverture makasi na biso mosusu oyo ataki responsable ya jeunesse. Vraiment tokutisa jeunesse oyo ezali discipliné, bien éduqué. Vraiment, il faut que l'on ait modèle à la jeunesse. Merci, Papa Président. Merci. On peut rappeler du Sokombo. Comme le président Olivier Tokoka, nous avons le président national de la Ligue et jeunes kabilistes, nous avons le président et collectif des jeunes congolaises pour la paix et la réunification nationale, nous avons le président national du mouvement de soutien Joseph Kabila. Vraiment, merci mingi, bon séjour na Kamba. Lobi tolandaki intervention na bino na ndako ya Nzambe na ntongo boyambamaki na mokonzi ya Bule. L'après-midi bovisite bamausolée ya Papa Simon Kimbangu. Sika boye tokomi oyo ya Mama Mwili tokozwa baimpression na yo par rapport à séjour na bino na Nkamba. En tout cas, merci d'abord. Je vais mélanger la langue française. Il n'y a pas de problème. En tout cas, pour Nangai, nazali na esengo pe séjour na biso likiki malamu mingi poto ya mbamaki na père spirituel Papa Kimbangu ayambi biso malamu pe alakisi biso oyo esengelaki oyo ezali awa maebele bato toyebaki te mpona mosika me biso tofandaki na ye toayambi biso face à face pe asololi na biso alakisi biso oyo peut-être bato bayokaka yango na sense ya mabe. Alors pe nsima ye koloba il s'est pas limité par là pe alingaki kotambwisa biso tomona balie tellement batémoignage eza ebele mikolo mpe ya biso eza moke tosukisi yango te. Mais je crois bien la prochaine occasion de continuer komona. Alors biso toza islam pe nazali président jeunesse islamique. Alors en tout cas nakomi na mausolée ya Papa Simon Kimbangu, nakomi mausolée ya Mama Mwilo na ya Papa Diangenda, Papa Diangana, Papa Kisokeleke. Alors nyonso wana namoni en tout cas la côte na temple et ici nous sommes bien logés, bien équipés en tout cas et ils prient à tout moment. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup parce qu'ils prient à tout moment et puis la vie de prière à tout moment. En tout cas mpona mboka na biso nayebi ete Nzambe azokontinue na kotombola yango na basensi nyonso ya nzoto pene ya molimo. Bon, ce matin vous étiez reçu par son éminence. Pouvez-nous faire la lecture de votre audience avec son éminence? En tout cas
tosololaki na ye mwa ebele ngai moko na ye biso mibale tozalaki biso mibale kaka antuka tosololaki na ye makambo ebele koleka antuka nakutaki ye gentil nakutaki ye motu moko ya komikitisa makasi mpe malobalobaki mingi ezaki bwanya mpe etongisaki ngai na esengo makasi mpe naprometre eke nakoya lisusu mpe esengo na ye alingi nazonga lisusu mpo namona lisusu ebele ya malamu. lobi olobaki ete bozalaki un peu surpris mwa voyage fale boya ebele me boyaki 5 personnes. Est ce que tokoki kozela oye ya bajeune islamique na nkamba? En tout cas sans faute parce que toza ebele mpenza toza ebele mpe nayebi président jeunesse ayebi ki en tout cas nous sommes nombreux. Alors ndenge tozaki surpris na 9h30 ki voyage ekoza na 10h30 na ata soki momonaki 5 toye en tout cas esengaki esalema te me toye parce que c'est par la grâce de Dieu. C'était à 9h30 et 10h30 au Tokolongwa. Et nde po toyaki 5 mais à la fois prochaine si Dieu nous prête vie tokoya lisusu ebele. Kamba bo visiter yango bofani yango eloko nini ozokomema comme souvenir? En tout cas d'abord souvenir à pas souvenir palpable, souvenir nanga munene ezali ba enseignement souvenir nanga mususu ezali amour na côté amour du prochain et la vie communautaire au bazali ko vivre awa vie ya komikitisa ainsi de suite na surtout l'organisation m'a beaucoup frappé. En tout cas, chacun respecte sa place et on respecte celui qui est devant. Surtout ça. Votre dernier mot? Pona kosukisa nakoloba pona komba jeunesse nyonso ke jeune nyonso atelema na molimo mpe na nzoto poto te tokende liboso parce nzambe asungi biso. Nous avons un chef de l'État tout jeune et il a besoin de jeunes pour être soutenir. Que papa va soutenir, mais il a besoin aussi de ses frères jeunes. On va soutenir dans kati ya musala zosala na zoto pe na molimo dans de prières pour être mboka na biso pour sa kimia et tolingi kimia imona na mboka oyo. Alors na lisongi à présent na biso Joseph Kabila, nous avons la certitude ainsi que la foi que voilà la victoire. Mais c'est déjà la victoire. Merci. Bonjour. Se présenter pour Koutani Awa Nankam. Merci. Comme on a dit, pasteur Aaron, Luteba Boloké, responsable, pasteur principal de l'église communauté chrétienne Gozen, la commune à Lingwala, Toyaki, qui visiter Kamba. On a pu découvrir la terre sainte à Bissau, à Congo, Yango, Zala qui est Toya qui visite tellement Toya qui a un mingi, Toya qui sont moto mon ami, Yango Toya qui peut tourner c'est vraiment des 5 ans. Vous voyez un nombre de combien? Toya un nombre de 56 personnes. 56 personnes. Bon, pour vous tenir au coup d'un appel national spirituel, comment avez-vous trouvé? Vraiment, il a frappé Bissau Makasi. Tomoni ke na l'église mosusu eza te mais l'église kimbangiste ezali cette ferme conviction na oyo bango bandimeli mpe baza kosala yango avec beaucoup de respect epai na biso ntan mosusu ezali te efrappe biso makasi. Ça c'est un point positif et à encourager et à féliciter l'église kimbangiste. Boye au moment l'église kimbangiste ezo fêté anniversaire ne pour na ba jeune. Alors lobi pe kozala fête moko monene kati ya Lingomba. Pour visiter mausolée ya papa Simon Kimbangu pe ya mama Mwilu. Bokoti na kati loba na baye vite oyo pe bakoti te lelo lokola yo omoni yango ndenge. Vraiment tozalaki d'abord flatté ndenge église kimbangiste ebongisi mausolée. Vraiment tozalaki frappé aussi attendait pas que tokokuta yango ndenge tokoti. Vraiment toza flatté. Sika boye séjour na bino ezokolanda mato ekozonga lobi.
bon mposa na biso ezali ete nde toyaki lobi tozonga elongo na bandeko na biso bagene église kimangiste mpo toyebisa mpe bandeko mosusu batikalaki oyo biso tomoni soki bango mpe bakosepela un jour baya kovisite nkamba eza na badifficulté mingi mpo nkamba mpe eza na mibeko nango est ce que bozorencontre badifficulté logement tout ça là e boza na kimia vraiment depuis toyaki toza kojete bafleur na bandeko na biso bayambi biso kitoko mpe jusqu'à présent en tout cas toza na kimia mpe na esengo yango mpe biso po tongaki tozonga lelo biso mposa kolola mpo tozonga lobi alors souvenir nini okomema mpona baninga oyo batikali vraiment eza ebele mais eloko plus efrappe biso d'abord komona monene ya temple ya nkamba nulle part na Congo eza te et puis deuxièmement eloko efrappe biso oleke bakimbangiste bazela apport kowuta libanda mais na moki oyo bango bazali kozwa bakoki kosala eloko boye vraiment c'est à féliciter le peut-être bandeko mosusu bazozwa mbongo e bazosala eloko moko te mpona mboka na biso lite ya suka mpona baye bazolanda balite na nga soki eza ete ekozala esengo soki bakongolais bakokomisa vraiment nkamba esika wana kolekaka kotala yango ekozala kitoko. Merci mingi réseau. Bon séjour. Merci. mosusu bayaki kotala biso sikawa balingi bazonga tokopesa bango revoir ntango bayaki balakisaki biso soki baza banani tovandi na bango tosepeli na bango bapesi pro eza boye biso wana nkamba tosepeli mingi talaka ka kokabona ezalaka mpasi bino bato bozokende susi ezali te me biso bato tozotikala si tomesani mwa susi ezali te me mbala nsima bokozongela biso eza boye te mbangisme oye tikete kokende na bango bakende malamu bamemela biso basango ya kitoko epai ya batata mokonzi bino na biso kaka mabondeli biso tokobosa na bino te na mabondeli bino mpe bokobosa na biso te tikete topesa bango revoir na kongo misato na kombo ya tata mwana pe tata moyisa piche nzembo ya revoir.
biso ete soki botamboli na bolingo be kobisala bokolonga me kasi soki bokweyisi yango bokomona mpasi ekoleka te botabongo wana soki tozali na milimu wana molimo wana ezali ya nani biso tozali bahumaniste molimo nini tokoki kozala nango kotambola mitindu ya nani tozali nango kola kotambola Jean Baptiste azali kobotama balobi mwana azali kobotama akozala na molimo mpe na nguya ya Eli me biso na kati na lingomba yo na ngai molimo nini tozali kotambola nango bateme oyo papa mfombaza soki oyo asaleli makambo isi atambwisili biso yango na bateme omoni place espace na toilette ezali koya bato bazali koloba ote parce que biloko ya molongo na ye moko guta ematele mokili zaba mosali ete moko azala na mosango moko azali molongo na yo Kimbangisme Kamba oye. Kamba oye. Embazi ebilumbu byakulu yangalala okombo tata mwana pe tata molimo santo tolandi matei na biso ya mokolo ale na ntina ete mibeko bolingo mpe misala tobatela likambo oyo bapesa biso yango nde kotia kimia na mokili mobimba salamu ya tata nzambe bapesi biso tosala po te totolonga toza na bobangi mingi pamba te eza likambo monene kati na biso yo mutu mwindu boloko ya 4400 ans boloko ya mutu mwindu 4400 ans na ekeke ya liboso mutu mwindu na pasi ekeke ya mibale mutu mwindu na pasi ekeke ya misato mutu mwindu na pasi lelo ekeke ya mine 4400 ans tangu tata Kimbangu ayaki mokili eningani na 21 bakangi ye oyo bayokanaki na nkolo Yesu bamindele basalaki le tout po ete batia ye na ikuluzu na mbanza ngungu me yango etangamaki ndenge wana te oyo asalaki plan wana azwaki likama ya makasi le 3 octobre 21 condamné à mort ake kosala boloko na ye na Lubumbashi na 51 bayokanaki na papa Mfuma Longo likambo oyo bango bakangaka bango misato soki akufi na ye nsima ya bambula nzoto na ye fo ezonga na mboka Nkamba na 51 papa Mfuma Longo akendaki kuna basololaki esili le 12 octobre 51 atiki biso de fait tokofete le 12 octobre ya mbula oyo ndenge tosalaka na bafete nyonso ya le 12 octobre tomibongisa ntango ye akufi toyebi histoire oyo esalamaka
na bandeko na biso banganga nzambe. Sikoyo bato oyo bazalaki kuna bakembangiste na ntango oyo baza kolanda likambo ya tata Simon Kimbangu basengi nzoto mpo bakunda yango. Bato oyo basengaki permission balobi likambo eza ya biso te, totuna Kinshasa. Batuni Kinshasa lobi makambo ya biso te, efo ikende na Belgique na roi ye moko, roi Baudouin atuni bato mayele Simon Kimbangu akufi, sika tokosala ndenge nini? Bafongoli mikanda na bango pamba te mibeko ezalaka prophète nyonso fo batumba ye, sika ekomi likambo ya tata Simon Kimbangu. Bato mayele batali balobi te, pesa nzoto bakunda. Roi Baudouin va répondre, Kinshasa batina na Lubumbashi akamate likambo apesi bokunda nzoto wana. Ebongo soki batumbaka yango tolingaka tozala ndenge nini? Mokili oyo elingaki ezala ndenge nini? Pamba te pasi wana elingaki kosila te, boloko na biso elingaki kosila te, ya 4400 ans et plus mokili pe elingaki esila nango. Mais lelo tokosepelaka nzoto toza nango. Eza lukumu ya mokili mobimba. Lelo to néglige likambo oyo tozali kobebisa yango, susi ezali te bamosusu lingomba ekufa nango, bamosusu to boma mosala yebaka ete oyo azwaka likanisi wana aza na niongo. Yango mokolo ya yenga tolobaki ete na oyo bapesi libela na oyo basimbisi ndani aleki. Lelo oyo bango wana na Yerusalemu kobika ya loposo mwindu nde yango wana. Luka na yo mokili mobimba, Molimo Santo azali wapi? RDC tosepela tovandi na batata na biso, malgré toza kolinga bango te, malgré totimaka mingi na batata, malgré kobundisa, mais banzoto na bango toza nango. Ba place ezali Yerusalemi. Butu moi naza kokanisa Yerusalemi. Oyo alingaka Yerusalemi te, yebaka ete ozoya kobunga. Suka nde yango wana. Toye pona likamba radio. Tosepeli mingi, eloko tokosala makasi, lelo tosala mingi. Emonani neti lelo mokolo ya suka.